Eteka libolo. Obi osala nini? Eteka libolo. Oteka ngonde nini? Zani okota na mutu andimiki akota no passage ate à 5 millions wandi. Na 5 000 wana bosala ande na préservatif ou sans préservatif? 5 000 francs ni ko peut aider au somo elamba no kolia no ka. Na lobi bosala na préservatif ou sans préservatif? Bon na capote ou sans capote? Na capote. Oza âge ni? 12 ans. Oza âge nini? 12 ans. 12 ans siko na buto bima na bombe de mbali. Ata 10. Obi? Ata 10. 10 ans na basala ndeni. O asali tonde betela biso non. Oko fana na couloir we mususu aye. OK. Obimina ya après mususu tango aya location shida kupere na ye bokoti na ye. Na se ya basi na oka capacité. Ça nga passe makasi. Et ça la ko nini? Ça nga passe. Siko olingika vie au point ni expliquer biso. Ananinga na epoa moyen de vivre na ngeza la te ngwa ka ile sanga ebikisa nga. Okoma ilibanda siko ndenge ni nozana na 12 ans betela biso non. Na koma ilibanda partir à maman na ngai. OK, mama salani. Maman voyage. OK. Papa wana semi na ngai. Mzema mama biso a voyage ne puis. OK. Ngwa mama biso pa koma no okene ba voyage na tika na famille na bango kumo ina ngai. OK. Ngwa ba benga na ngai. Siko eba benga na kayo wana ozata na contact ya mama libanda tata numéro benga mama. Ezata na mutote. Bongo famille ya papa batika la l'action ta famille ya papa côté zalate. Yeba ate. Oyeba ate, oyebi komba papa? Komba papa kuna yebite. Bongo komba mboka famille ya papa oyebi yango? Te. Siko pusa no ezani. Na pusa ngeza kana lukata mama ata mambo boti mo ya bien. OK. Asunga ngalongola ngata na fio. Otanga? Natanga na poso songa classe parce que classe est venir en sans classe au vivre. OK, to sala bwe. Na Bible na capote opona nini? Bible. Opona Bible poani. Bible parce que Bible n'est ça n'est à venir en mutu ya lokwa kae. OK. Biki na papier à venir en mutu. OK. Ça on a vu au vivre na société ba fingo illettré. Voilà na via libanda. Nana de vierge na via libanda wana. Neve libanda ka fazer. Fazer nda de vierge o? Betela biso ezala na ndengeni. Ezaka premier jour ngana kimanda o ba bengana ngana sanga place olela. Chenga smo wa swanga ka to kendola na ndenga sala nga peka mabe na butu nango abenga ninga peka le même jour. Asala ka mabeni abeta ka otondeni. Abimana nga par force. Par force ndengeni betela biso. Zande nya senga nzoto nanga na boyi, asenga nzoto nanga na boyi zinda kuna kangi. OK, bosala ka bino na ndaku na ye. OK. Tanga kanyinda kunewana akomo esanga petina nezanga no ka to bima parce que so bimina nanga te ape moi pa obima pe na ndako esate azokuta bambanga kutu na nzete na mutuna na nina kanga makasanga ngokuta na kanga ma asala ko na makasi vraiment oyo ka ndengeni sanga passe osenyaka na sinya kutu makasi papa mo mutuka zwanga kaka a edanga peka nana swaka ba traitement. OK. Après na simo so ba traitement na ngai ne na taisiko na senga ba partout pa biso ba boya na bango songisa na bango ngai yango na kuma na waka na fio ko luka mbongo kweli esa ongolela kolela telekanga liloba moko na mama Denise notre première dame mama ni mama na fondation mama Denise okoyebisa mama ni naka na posa kaka sunga ngai mwana ni mama Denise notre première dame na posa sunga mwana ni na posa kotanga makasi elongo na tika kindumba te pona mesana makata fort tika bo elongo tika kindumba te pona tika ngote banda kala na zaka we poto mesana da makata fort olela kindumbe makasi avantage ya kindumbe yani elengi makasi elengi na ndenge nini expliquer biso makate leki kitoko makasi yo linga ya miketo ya minene ya minene na ya mikie nyoso lingaka bongo finga ba combien
nasenga ba 20 000 ba 10 000 ba 15 000 so 5 000 pesa ku volontaire na pesio ku volontaire nini ni lisusu ba ku volontaire na ko angwe pa ba boxer comme pe pa bandumba e koma pa bisochi ku volontaire to botolombo pe na becho ku okay na obeti mutu kuneni no botoliembo neni mutu apesi to chasser oboy chasser na becho ku moko ezolo okay na yaya sachet ya préservatif to chasser ou ya chasser ka ezo wicho batekela fufu chasser ou ya 08 ba commencer na pe ba passage ndeko nanga mwasi tika boyeko ka ya ngwana sikoyo yo lelo leta soka lobotika kindumba otika banda kala na zaka we non leta lobotika kindumba joyeux bando tanga ba joyeux otika juste la mort ofa kindumba jusqu'à la mort na bible na kapote opona nini na pona bible na kapote opona nini kapote opona kapote pon pona yango nde batela nga bakuna kanisa ko opona bible lelo so ibano balinga babi malibanda lelo ko ipsa baoni baya to batikana na bandako na esa baya ka baya yoka bileng biso yoka bileng nini boyoka ya bileng nini yoka eleng nini yoka libanda ipsa biso no eleng nini ya ba passage pula balabala ezali pula balabala nde kiyanka balabala pona makata ba balabala sala manger ya bala ndako to koka nti o envisage à pose à mère de foyer au balapé na bala na nde naza tana te banda ku bayeba atako siba te inutile malamu nazo ya bafaze bayeba nde basibaka bafaze basala nde nini bayebi nde basibaka bo bana ndako bayebi te lote na yoka kute lote kote ebima yaya okotika vio to monteke vio eza mabe papa bomba conseil nono mwanda mna Seigneur Jésus Christ o envisage à l'autre pour bota ata na bota te mafu itali na yaya o envisage à obota na bota menju na bota kaka mwana no peso akomi ndumbe salo ndeni esa ku kitoko ayoka bilenge ngamo mama na ndako yoka na zwa pe bo na Seigneur ba divergent na kindumba to na ndako ba divergent ya kindumba na oyoka ndenge na yoka kitoko makasi yaya kindumbe za mabeti kazongela classe otanga yani otanga na tanga te oyiba taya iloko moko te na chiki na eba pe lote yaya omonte kindumba eza mabe mutu moko ya malamu soka bi azwa otika kindumba otanga balukelu mwa musala otika na tika te na tika na ndeni bino bolinga botikisa na ndeni yo kindumba jis Comment langa chéri li dobi poso obi komo nini chéri li dobi poso kwani kuma mabebo po na simba mibali fort na ndenge ni expliquer biso noni nga mobali so ye na 5000 francs na yo tokoti passage na sibio makasi mo yoki na somo moki mezate mobali na za likola moi si siko échanger bo ndenge ni te nga bazali ko na ngate po nga mo sibi Seigneur okana kombo na ngate chéri dobi poso Seigneur obaniki ndumba na âge ni nzambe nanga abandiki ndumba na âge 9 ans na ndenge ni expliquer biso non na bani na âge 9 ans ba divergent na âge 7 ans na minute on a 20 ans na sala ngopo mtasunga azate Seigneur Jésus Christ ba divergent na âge 8 ans obandiki ndumba 9 ans ba divergent que yoka ina ndenge ni betela na yoka na comprendre non ba divergent yoka na ndenge ni na âge wana na bandango na âge wana po mtasunga azaki te papa na mama bazate bakufa tu ba voyageur bazala ngola za atana contact na bango te en quelque sorte est-ce que tu nous les bien yaya eza bien po yango na vivre nango eliesanga elatanga ebokola pe mwana nga moko na zana ye mwana no botana nani na botaka na kifaze amtatanga zema yebana te kifaze aka balabala tellement wa koti ya bimi wa dozo e bata na yebi mukolo mo papa te na boteka na balabala botena balabala quelque sorte mwana za mastomba mwasi elo ye peso ko ndumbe salo na ndini même balabala bonga peso na tika ki a vivre ndenga pe la vivre qui est pas ça là ngo quelque part au seplement no pe azongela pana som to sunanga za amona makambo na sala te pas ça là ngo le banga pe na za na bombo le beso na za te siku na au conseil à moi na noni est-ce que tu as moi no pe na ba prière on a teki na ba prière est-ce que non no sambela makomo no sambela kosambela ba perte temps na mona ngo ba perte temps mam kude ke lukambo na nga eliesa nga ebokola nga boso na lukimbo te te kosambela na olia
ya ndeni. Ok, ibetela biso no prépara ba match no ndeni so ngoke match na butu. O prépara ndeni o skola ba boti no ndenge nini po ke match. So ke ba match na nga na melabilo na nga. Lo neti nini. Bombe, ok. Tramadol na melango etanga motivation na balabala. Po ngo pesa kuiti te, pesa ka pigir. Pigir ma be na balabala na mona kuite partout na kota. Okota ndenge nini. Betela biso kasi na nzoya posa na yo ka. Ye cho pigir. Pigir na kuta na mombenga. Ok. Mombenga mo era mona nga kaka. Face à ma be. Na ba wa bobenga no ba mombenga ndenge nini. Oso mombenga ole kabiso mto banda ko benga ese. Ni betela biso to iba. Soto ke na couloir presque lukambo pour la lukambo na kapela. Soto ke na couloir na kuta na ba mombenga. Papa ya kaya ya to solo la. Ya tuninga combien? Après. Ya to mo solo la tuninga combien kuna okota position na ebisi au pesi 3000 ya kuzu 5000 ya ngamoko. OK. De to kota bon. Après ya bokoti. Après to koti to bando sala tinga mona matele ponga mataka nde. OK. Ngaba matela ngatinga mata po comme la poso chéri lobby. Donc au sala mamno sans préservatif. Pardon? Au sala sans préservatif. Non sala sans préservatif. Boso so maladie ya. Non so maladie, tellement so maladie poani. Biso bandumba ba bimisela biso ba pharmacie to ke dans un bon bandumba. Olobi? To ke dans ba kisa bandumba na bon bandumba. Ba pharmacie ngo za. Musu seza ana lokele awa na matete awa. OK dans ba kisi gratuit. Et to ke dans ba kisa ba infection ya sida. Ba kisa ya bali kaka. OK. Tu dans ba kisi. Lelo o sonjo tika taki ndumba te. Ya tika taki ndumba eza faux copie ya yo ko fotiki mwana. Suna bila tika kindumba siki mto sunganga na moni après tika kindumba. Otanga? Natanga. Oswa classe ni. 5e primaire. 5e nini? Primaire. 5e nini? Primaire. Donc yo ebi secondaire te. Na ebi yango te. Seigneur lelo oyo na Bible na capote opona ni. Na pona capote po yango mte bokolanga na bala. Bakombo. Nga kombo nanga Likatador. Pourquoi Likatador? Oposa kombo nanga yo lingeza ndeni. Likatador. Soka edor, le bamba edor, le bomba edor. Donc yo na kosiba oyo ka ndenge. Noka ngo ile tola cha Apona nini? Apo so ngamba diki. Siko olobi na nini Likatador? Alikatador. Alikatador. Uzula komona wa. Nazula komona Kindumba. Kindumba. Autrement kombo na Kindumba. Nazula komona na Texa Libolo. Texa Libolo. Texa Libolo. Texa na Libolo papa. Oza musala malamu. Musala kitoko makazi. Eza musala l'équipe langa na pasi to. L'équipe langa na pasi mais mona poto libolo quand on mona ngobeza Turquie eza Canada eza poto ko ça jeter libolo musuni. Eza ichuni papa. Sikoyo olinga likata muketo munene. Papa nga likata na pene côté tout en matrice tikata na ye. Sikoyo so jili mutambala likata munene. Ya mke. Pas mke. C'est likata munene nando ka ngelo tina nando telo ka mbetu ka tikizeni. Do yo moko linga rapé utika la peine posa. Eza bobo ebite za bon. Yo tout aussi ba mo so ba tiki fatika na posa na. Ko na journée soko ba sibi otelo kande. No ka ngoma be makasi ndeza ki ba sibe ngatelo na bututeki na okaki mabe makasi bote ba cho sibanga. Siko bato siba. Bato sibanga ko. Combien de coups? Ba sibinga ku moko. Arumeli. Arumeli te mutena sali inti bi pe bona ngele ki moto. OK. Siko to betana li solo nano. Pourquoi bon pour ne musala? Pour ça musala bien la vie. Première fois tamba de vierge cause à non vierge. Première fois tamba de vierge ma kilebi mina kila ndo batuningo ucho na c'était na école. Na mimi la manda kuna china sac. C'est comme il disait ba sonner récréation na kila pa mbala toboli na enga. Na zongi na nganda batuningo na kono date ya kala na ziba ba copia kan date na komi. To pa bato na ti classe na claque c'est ba copia tuningo ba komi na bosani. Pour likata de lekinga to na comme dans la soif. Donc yo tika likata na des photos. Pour mon papa pour maman la baby sangada. Siko to lo baso le lombala obalo amonani. Mba so bala so sa likata munene. Pour na mukena ngote na linga pina mbala tongo sibangi ko tapesa. Siko to lo bela nano makambo ya ba inconvénient ni bozala kanango ndenge ni botraiter na nzoto na bino.
na sokola nzoto na ngana savon citol bateka yango 3500 na salela la pommade pommade na salela la pommade antigal na salela ka na mafuta na pakolaka bateka yango $5. OK vous avez payé ma casse c'est vous a cher hein on a la cher yep ta pesi nous pas bien na cher so muta 3000 soit pas non aux hôtels donc ça pas na c'est ya la popora kipaka kokolo pour nani pour un bon ke Alicatador Alicatador Alisoka edor Alibamba edor nous a soukisa tenga na soukisa te nga sala na libona nga ba bakanga mapeta libona nga bazali siko neti Balkaza ninga zalaki kuna na 400 vidéo soki lelo ayena Congo pona yo pona nga peut-être nga pena soza pali kata mnene tatondo sibane chakino atikata tante olemba ba vidéo alemba ngoko jamais le voir c'est pas pour nous peut ko sana biso so lelo bata prono ba yeko contacter mangu ya ba jeter vidéo chindira papa biso yebisa bango ba olanda yo papa omoninga ndina abela na ndumba auditeur me mana poto ko tsana faire na pena ya pono pena ya libolo ya mbangu ko sa jeter ko buka na tabuka na daka kipa ko ya la po ikate kota kwanja otenga na peso 10 kwanja na ese to futa kuzu 2000 habite kuzu 2000 kwanja nga otena na place nanga to komi na place ne be to komo kende pe to komi na place ne ndengeza na misele pridas na place ala tabite mo milata yo mo light sanga nga pe na se na lati si to banzi pe passer rapport ta do passer rapport asisi na bika ke ta mso beta tu wana ozo mombo pa cha mo bilamba libanda na ta we msusu akote lingai olobi msusu akote loneni boyoka na mutu mo msusu akote loneni nga pe na kopete kasika kinga na su copis tezala na ngoto mona ngo penge to kenda ape bo lobaka no yabita zwelanga no liste ne ba beti ba bonzi no be lobaka mosusu bena akote lingai na mo mzoko nga biso to yoka no passage 20 kwanja tena na 10 kwanja tiyepe su to ke to banzangu na to banja to silisi na mo abe ya 3e menga bi nga pena na abe na bongi na tege nga pena kope katanika yeba yebo to yoka na ta ya 4e na mona ngo 6 benga bite nena boy bopesa na mbongo mino batu misato apo yo tokene na yo yo neni bango comme tout na bapesa na mbongo bapesa na mbongo te bapesa mbongo ndenga bango bapesa mbongo to bimanga no wana viango no matana mikolo baba boya luba natana wana via ko luka suko o to bandene wana viango o tala libana bite bopesa na mbongo na yo kati ngasko asira sa njoka neza ko lupango ne bite se bazaki banani so banani ba mo ka bazela mo ka bakulu na bayanki po bayanki propre ka quel na kulu na bolega ga boza ikirimo ga natali benga bite bapesa mandi débat taka momo masaka ba mba ne zuba conséquence na circonstance ni banyati yo etinga penza ko atika boyeko ko bisa wa mwasi na ba akate mana liango suna nko olobi liango na nko baniano babetu après abetinga ali akate mana bizelo lokola sibiso yo ngai biso to andunda ali basali yango alenga nko bapesu eloko apesinga selo tenga pe na ata suna passe na mama sami batela na mi batela na bona ngalobi na ngai za ninde aliane akuma mama pe ne longite banjo mana badule na ndo mona ena na songi na akumna na pale akumna pale ba masa nini bitako to na uchiko tala ninge komeni nga bwebe mketa na mtaki uswanga to kanya akuma benjo kani baza bango ebili ni mo basenga mbongo ka passe na passe na nyoso wana okotika kindumba te vraiment na nyoso wana natika na otika na ngai natika na otika na ngai kindumba mokotika kan ata ndena abo ata siko na kotika na donc so na kumba posa ngi kokina otika na ngai na ba posa bele na mboko funa sana na tanga nga famille pauvre funa donc tanga na locataire maman locataire papa locataire wana ba posa bele neti osala neti banini na ba posa bele neti ya bina so mbata mo pangu na vanda te osomba le pangu wana mo kindumba ezala na ngope oyoka kote nini etela non nayoka kote nini nayoka ka ndenge ezaka ndenge ya yaki mutu malamu ndepe wana pe akoya pa koza yazaki mutu mabeme wana sikoza mutu malamu yenda bimisi ngai alongola soni bango basala nzambe bayemba okokola exception ba position na ngo bosala na ba montant ezala wana siko ba position yango ezala na ngo wana siko ezala sikoyo ba choix na ye yo sala na to yali kama ba choix neta musu yego ya sa départ mama nga pesa ngasima nazwi na pesa sima seba biteke mama pesa ngali liboki liwiliki na pesa wiliki wana ya bagune seba lingamela deka mabela simba ngala simba sebabwaka na sali yango ya sima no la kisana na kiti lo pesa no sima aka merma zo
zonga nengo zalaki zoaye o bouger trop non l'accent na libaya l'accent no na libaya mais non l'accent na sima na stopé ça sali makambo OK azi so pas lingi na wiliki na leli na wiliki wana ba combien bon oh tena no ba même ka wana ba combien yeka mbongo ne ka na bandeke ka 20 kwanja OK na bandeke ka 20 kwanja est-ce que guna yepesi na mbongo yepe fa déclarer guna OK na teka ya za client bandumba boyiba trop bo to ibati boyiba trop ça dépend net na ibana ngate ngaza pesa no popola kuna yo chema bon na poche bon bato zala biso bazana bango mais net nga part na nga na sala na nga ngoti ngaza ko pesa ngambo na nga pina salo makamno bien yo pe lobby pe oyo luka nga za yo lia na mutoki na nga lingi za ndeka client na yo OK otanga natanga osoba nchiki na soka 3e secondaire osoba 3e secondaire pas cameraman ko zo musika te benda pembeni zala wana OK osoba classe nini na soka 3e secondaire na bible na kapoto pona nini na momoni na bo na ko pona na prudence na pona na prudence mais bible pesa la maman mba bien mais na pona na prudence pona prudence pour nini na pona prudence mbongo te mbongo bible za mbongo te bible oka banzala nganza mbesenya nganza mbesenya bible yo mo za bible banaka kotanga lo baka pasteur wale gagner des ala tuche mo lito lendi se mo lité mo likanisi mke coach ngamo kana zo bible ngamo ni na zo kapocha ko motambo tambona na ko za pe copie na ngata tina moyi simbe sanga bien avantage ya kinumbe avantage ya kinumbe za uzimbongo sombi mo elamba uza sopo futela ndako futeli ndaku sopo sala pe so mo mafuta mo za ka bia po ba sepela no mais to boya nde ba shero bo sa bongo net nga pena na kanda na bino makazi donc aso la titeni tous les soldats chéri nyonso mabe na go salo mabe des avantages à Kindumba za bas ndene nozo basufa tabaku kuma banika kiovuma bien babeta kinga penza obi babeta kinga penza mais bakuta nepe OK bazwa kipe ya bango bazwa nini ya kipe bilona bango biloko nini ya 4e bango na tumbi basena bon msama longeza ngote classe na 4 na ngoso ya texte na temps na zimbo na lié ko teki lino ko teki pondundunda epinard toni non texte libolo ko texte nini libolo wana ozora ba combien ebele pe somme côté pe monte bien pe 5000 francs congolais wana okendaka nzoto to avec préservatif nde esengela nde ya yela so ya yeli nzoto tokendelaka bo poso kana 5000 yebisanga boki poso so ozwi maladi nzambe mwa ebi bande mboka ngo ekendeli soske se bote moyele eza te nzambe mwa ebika batela bisoka ye mwa ebi mama ekendela siko na butu moko ndenge bosalaka makambo na bino ebetela biso nanu opreparaka ndenge nini po bima okende orode betela biso na omelaka na biloko nini opreparaka ndeni eza neti match opreparaka ndeni betela biso na so tokomi bapokwa nazwi trama na bwaki ata 800 na bwaki so mpe esenga na soko so mpe ma eza esoko so mpe ma eza ngo te eza te nalati bilamba oyo esenga oyo ezala na nalati nabimi na ke so me batrama na banina na sa bakuti na nga nayeba yango elo te mpasi mpe nayokanga te donc tramadol eza neti drogue neti melo modo ebungu so me modo elangwe na ngai wana ta mibali baosala ebele oyoka mpasi te nayoka yango elo te siko yolinga ya mike to ya minene mike poani kande da fongama yango boya mike esimba te sale baminene na pe akoda fovende nakangama wandie so mike nayoka yango elo te namona ndika tosakana olobi namona ndika tosakana do yolinga ya minene ana pe en soi oza âge nino 16 ans papa na maman na via libanda oyo osalaka balukaka ta te babenda yo ozonga ndako pa so dabaya nde ngai kanda mona mpe bambongo eza te ngo sundola nde ngai sa vina baya opone ebonda monaka nde yakoma na ngai esungaka bango mpe mandako mpe mwa mosu mpe olie mpe eza te bango mpe yambona na pe esi mpe donc papa yebike mwana tekisaka boske tosani mbongo yango ekende ebongo na babutu moko komemaka kombe de mibali
nde makasi na ngeze na journée na ta 5 ata 10 nde na makasi na journée nde na sala na nde pe ba oyela osambelaka na ndo osambela ya chika otika pone bon nzambe depuis ndo osambela nzambe ayebine biso te nasambela naka obi nzambe asala nini ayebi biso te wana tu te trompes nzambe ayebi yo bien so ayebanga balinga tika na bavio bacondition nga alinga te nzambe ayebi nga te oza sûr ke nzambe nde atindi yo na vio nasiko mposo atya bambo bamakoki ezala na bapaya nde tomona baya misu ya babosa nde nzambe ayebi bango nde bazala batambola na bakar bajik bani me nga mpe so mpe nazala bo meme senga koma mpe bavio te lelo ndenge oza boye sio motu moko boye abi azwa yo atangisa yo otika via kindumba o tu es sûr ke otika naoki nango ndima otika me nzoto mpe folinga mpo dala mesa na ngai donc otika te nayebi te ndeka nzambe amemelanga jemima kokonzoni que je sali de loin soki abi noko bana yelanga mwana na natangisa ye ubia mpe ata mwa mosala moko boye otika viana wande so natake jemima te star préféré nanga bapa na atika olobi na atika tanke nani star préféré nanga lela ya foi mwasa pembe musuni take ye na atika na bible na capote oponani capote opona capote pwani yango mute esalanga mpona ezala yango mute esalaka so mbala ye napesi ye nde mbongo ezwama bible naliema te ya bando bandiki ndumba babima nao deja na nice eswaka moko osalango deja dana esalako oyoka ndenge moto lelo oyo donc yaya conseil na opesa oyebi ke kindumba okozwa sida oske tosani oyebi ke kisa sida ezalaka te batraitement koma yango ozwama so nde traitement no bien obika nao biso bazwazwa wana balandi ya traitement nde olandi ya traitement nde mpo ozalela traitement eprolongeaka kaka ke moto azala en bonne santé mais osukasuka okufa kaka mpo nanga tika kindumba prie nzambe opambola o parceque ovelingo mpe ya conseil eyaba conseil ekoti te olobi conseil ekoti te conseil nango olingi te ekoti nango te yo conseil ya nani oyoka nayoka ya moto aya avimbisa base totie moral na mpoka tokei ayewa nde conseil nini nayoka oza sio naasi makasi lelo oso nzambe aye na satan baye bum bakiti siko oza sio okota lola balakota te pwani na makambo nyonso osalisali na sio ke nzambe olimbi biso nzambe mo aloba lola ya mpona biso bato aboye nzambe abasi lola ya mpona bato abien te mpona bato masumu ndeti babiso nasala partout nakushaka na de mibali so opesinga mbongo bien so opesinga mbongo bien te na okushe na de mibali te wana ezala bacombien partout ezala tobandaka na $100 $70 ok osala siko nde de mibali yango baosala mbala moko to ndenge nini basala yanga mbala moko te ok basala boye tosala boye na partout ok nga mwasi na déshabille bilamba mibali mpe mibale badéshabille bilamba ok baotika mitakala bango mibale na omase biloko na bango ntango na omase biloko na bango so nzoto na bango etelemi so nzoto na bango etelemi na moko nde akobanda kokota moko soki akoti asibi moke abimi mosusu aye asibi moke abimi ti moko azosiba bongo azosimbanga mabele asalanga caresse oye mpe eloko nde ezalaka ya kotelema siko oza mère de combien d'enfants naza mama des enfants basi to mibali lobi siko bana no mibali so bakomi baeskisenga na temba pede esalo nde na osepela nango te kwa parce que eya mosala soni oyo mama ozosala eza ya soni te bo bana bayoka soni nde ya bana na nga nakolinga te bana na nga bazala badefa nga mama naasala yango mpona conjoncture ya vie so vi na nga ezala ya bien nakosala yango te ok bo explike biso na butu na mosala oyo osalaka na butu boye butu vraiment okobeta combien de mibali ça dépend mimbenga baokota na couloir ata 50 makasi na nga kaka osalaka na bango ndenge nini yaya bon mwasi na mobali na ndako basala nde non ebele mwasi na mobali azalaka na mwasi moko me yo change oyo baumela te ok mobali ya ndako aumela me mwasi mobali oyo alibanda aumela bango nyonso bakota to nayoka bamisusu bakotisaka na mipende epetela biso no ezala na ndenge nini oui soki oye na mbongo moke osuka na mipende soki oye na mbongo abie okota na kati ya libulu na mipende nde bosala ndeni tosukisaka na mipende tokangi mipende eti oto eloko nao okotisi na mipende yo bulo okotisi yango na serse na biso ya basi nzoka nde ekoti na serse na biso te esuki kaka na mipende mpo mipende mpe eza na chaleur nango toto mwasi nyonso eza na chaleur nango ok ndenge osalaka mambo okanga nzoto
nakanga nanga nzoto te nzambe ya likolo non nzambe azala likolo oui mpo bozalaka expose na badifférent milimo ebele bato ebele oyebi eta dame na bango tokanga nzoto nakanga nzoto te wana nde nakanga nzoto te pwani nayebi babiloko bafie ebele bakanga banzoto yo soki okanga te pwani nga siko nga yebi biloko wana te yo ovandaka siko wani nde tosula ovanda wana na mwa mwanda ok wa mwa mwanda ok betela biso nano mpo okoma lelo ndumba ino nini posaki ovini okoma ndumba betela biso na histoire nao mpona okoma ndumba moto akomisanga ndumba ya mwasa papa na nga ok ye nde moto akomisanga ndumba amaltraita ngai ok nga ayebakaki aza mama na nga nzoka nde na age ya 14 ayebisanga verité aa ne mama na ngai te oh mama mobokoli aza ne mama mobokoli ok continue betela biso lisolo nzoka nde aa ne mama mobokoli na mama mobokoli wana tovandaka bien tovandaka dans les bons mais mpo na ye tellement nga naza mwana mbanda azwaka nga ka mbanda na ye nzoka nde nga naa nanga mbanda na ye te papa mpe ayokaka nde makambo na ye nyonso alobaka asala yelo te au contraire bamaltraitaka nga na ndako bazwa bake etika nga epa paster bakanga nga ndoki na kindoki wana bakanga nga ndoki nakenda mwasa papa moto ayebisa fami ya papa nanga kenga na ndoki batiki nga na ndako ya paster tellement na ndoki navanda na ndako ya paster nzoka nde bapaster mpe ya kilelo balingaka komona moi jeune fille te aa na libele ya hotele alexa mo loboko nde na libele so nayebisi fami ya papa asimbaka ngambuma libele asimba po asambelela yo oui ntango azosambela nzambe batela mwana oyo baesprit baaloba ya mabe loboko eleki na libele azofina oui so nake yebisa papa andimaka te so nake yebisa mama nga na ndoki na ndoki nakomokanga kumi na bapaster balingi baviole ngai seke ya ça ne va pas seke na sireni na makambo ebele ya mabe tellement na mwana mbanda bafamille ya mama nanga balesanga kindoki nga una famille mama na atikala omelisanga libele te atikala olesanga te mutu amelisanga libele soi-disant eza ye mutu alesanga soi-disant eza ye mwasi ya papa mais lelo akanyoni oui lelo siko akangi nga ndoki expliquer biso otanga baklasse otanga expliquer biso na option nini mpe wapi natanga na mayoko 1 na kati ya mwanda nasuka na 3e pétrochimie oyo ayebi pétrochimie te eza na mwanda eza option ya pétrole na devi nanga mpe na vi nanga nazala na mposa nasala hotesse nazala aviateur sikoyo lelo na se retrouve na kindumba ata kompagnie yango mpe ya pétrole nasala te nateka libolo ngalanga makata minene ya mike namona yango bien te omona yango bien te na ndeni ya mike ezala kitoko te biso olingana na biso ya minene ya minene ani esalaka bino ndeni esalaka biso bien bien ndenge nini oh bien kaka mosusu toki hotel toki hotel tobeti magoda so eza ya monene nde tosepela nango so eza ya mike tolinga na biso yango ok oza age nini na 19 ans ok voilà osali combien etana kindumba 2 ans kombo Eritiana. Comment nani? Eritiana. Bosala ba passage na bino, osala na ba prix. Passage na ngala banda ngo $5. Osuka na combien? Asuka soko to c'est moi débat $10. OK, zaka leti osumbela mbe. Betela biso nanu, muta ya koluka bosola na ndeni. So ilukanga te mama ina oluka we. OK. Papa nga oteto sa passage $5 so kiti $10. OK, $10 wala bosala avec préservatif ou sans préservatif? Na préservatif. OK, sans préservatif pe bosala ka. To sala pe. Wa bosala na combien? Wa to sala ngona 25,000 francs. Obanga ta maladie te. To banga na biso. Est-ce que ça sans préservatif pour nous? Ba misu balinga ngote. So yo olanda client to yo olanda état santé nzoto no. Papa biso to lukambo. Bongo so mbongo ememi na liwa. Eza bien te? To mela bakisi. Kisi ni no mela. Bakisi eza ngo ebeli. Kisi ani? Adox eza to ba vitamine pesona. Dorsi eza kisi ani? Eza kisi pe longola zemi ape kisi ya infection. Infection ele kisi des ate si des ala kisi no te oyebi kisa oyebi moko na liwa. Vous comprenez le nom et biso? Non, yo ko papa. O c'est pilo ke okufa na liwa likola mbongo. Si ko kop o ya kindu mosoja un jour tika ngo.
Otika nanga omelelo na internet ozi batu ba osunga biso tende nte totika ngote. Do lela kindumbe. Makasi. Makasi na ndenge nini? Avantage ya kindumbe nini? Betela biso no. Avantage. Avantage na oka maguda. Maguda buka maguda ndenge nini? Maguda za kitoko moko. Oh, utanga classe. Natanga na suka na 4e. 4e nini? 4e zimani. Osko 4 classe pwani. Pona lela maguda. Maguda ndi 400 classe. Betela biso 400 na ndenge nini? Mama bisa pekisanga mibali nga na boya na ngo yoka. OK. Njete so etenga mbabongisa ngo soutien. Do tenga ma déjà kala. Kala depuis libuma mama. OK, lelo oyo soko o sonja un jour pour bala. Na bala nga melelo nanti. O sonja ka o bala. So bali. Bana no pe ba ko bandumbe salondeni. Esanga moi passe mais eza bien. Eza bien na ndenge nini? Vile ba mo ba poni ndenga pe mama ba na za kiti. Telle mère, telle fille. La Bible n'a capote au ponani. Papa n'a pas na capote. Tiga boy ko pona capote poani. Na pona po elela magudat. Pona ngwana sala poto zombo. Na butu mo bu mana ba kombe de mbali. Ata 20. Bo sala no ndengini. Moko kochi moko bimi. Bo entretenir nzoto na bino ndeni. Kandi to sala kaka. Avant to kota net bungami. OK. Après to coach na mobali. Avant que ikosa ba cop na hotel ma ba ko ba ya bloni ya makasi. Na mela mbuma. Mbuma ni. Ramadan. Ramadan le sala ndeni. Et ça la biso bien et to pika bien. Expliquez non le sala non ndeni. Et ça la biso bien pour eloko na so million so zana mobali pour so chika mobali zalaki. Donc excita bino. Mais ça n'était pas la drogue. Et ça la drogue. Lelo koko sonja tato tika kinduma yo bandata osambela. Papa, lelo tenet aussi via malamu te. Boso mtu mwa bia meka ko aider yo potika kwa oyo ozana mwana mukie otika. Na otika na ngai. Otika osasio. Na otika. Mutazio ke vana na ndako ne otika. Na otika. Bino boza mutazio ke vana na ndako na yo bando bana mbali na ye. Te no bana mbali ni. So mbali ni ndata tenga na bimana ye. Mais ils ont inutile pour mutazo. Azula oni so mbali na mekio ke batala so za mutu oyo bakope so confiance alors obimina monte ke bazote. Conseil ni no pesa bana ndako obali na baya na via kindumba. Baya to baya te. Baya kaka toza tozela bango. Baya. Baya. Oza sure. Naza sure baya. Ba classe ko na simekol ba ke beta maguda. Ko banda. Obe ko monani? Comment ngi Ritana? Papa na mama baza en vie. Bazali. Oza congolaise to oza brazzavilloise. Naza brazzavilloise. Awa na kin oya ka koteka. Te atwe na pont na biso me pe na Texas pe. Bona brazza kuna. Ukimeli ni kuna. Na brazza to kimide ba oboma ba refoulé ba okanyela ba tatouage okata suko persa. OK. Ya mama tika ngande ana kisasa. Awa nde oyo sa kindumba. Ngande okabola. Tendo kabola. Est-ce que ça c'est examen sida? Namte. Mais obimana batu déjà sans préservatif. Bamsu to bimana préservatif, bamsu sans préservatif. Est-ce que ça la bila santé non? To kila do hôpital mais ne baloba na na sida ti. Nde moyo tikezate. Na eli bino kali solo ya kosibana. Papa, mama elenge mwasi jeune fille azalo kwanga ya folinga osiba na makasi folinga ngo kozala teki ngai ngane na bona zananu te linga ko muni ko sibana yango de sala bomo esala mwasa zala estu ba show bokoti dala ndako ya mabala bozonga tozonga na momu kesima nde tozalaki na mour scolaire nde ozalaki na papa na douche école ebi combien de fois bosibana obosana ki douche école baninga ba okota profit pas koya se soulager no kangi mutema papa siba ka te chakaka papa zo siba 30 secondes ya osiba na douche école na banzela mo matite ezana papa kota bingami na bona telemi déjà maman moyeza soute te papa to siba na ka a suezate bino boy ba hotel buzaka bana ba venir osiba na banzela lelo koti nda kwa libala ko bolingwana ya veni ko siba na bono siba na ba veni ba douche école pourquoi pour mino na ndako na libala parce que ndako ni ba muto konzo zato yondo konzo ndako kolo ndako yo mère à palais yonde mère à palais bandaka obota mwana moko mibale misato et comment papa so alinga sima omona te Natalia zawana
et au moins te keti azawana keti nde nani keti yaka okuta keti yokutaka keti to keti akutaka na libala mama keti akutaka na libala keti nda akutaka na libala akutaka odela papa bosi banaka alors makamusu to kosela bana makamusu za kosela bana te ton papa déjà yaza na posa ton okiko suka na douche fo benga papa yako nika ngana mukongo na douche fo benga papa mukongo okonika ngoyo mote salté lunga papa ndefa nika to papa ayo niko avant nika on entend domi supplément mai to papa niko bi sentiment sala moi dikiana papa télé papa bi mos na ngazali papa ton lika telemi eluke ke wapi na liduso mwasi donc ogunza omonde zata ogunza mbona douche osokolati ekodi lika te koti na kata libolo no premier ko bandi na douche tant musu na dako banga ketia mbona douche ketia par la ndo na douche bomiki bo se pelisanga te journaliste na bino faut aussi bana na chambre ketia la na salon yo la na chambre na papa bon mouvement nga ko tunde na boata na salon ta raiso vandi mobile nanga na mobile nanga o papa mama yo yo kutana libalati okutana na mbana dato sibana makasi nga mokutu ndo mona na journaliste mungala mama na sibana makasi na mbana usaba jeté aux en pratique eza théorie na pesa na pratique na so ko pratique to yepa na pesa pratique na l'action de ba sala ba si bana nombal tant musubini bo comprendre te boye balikambo si bana nombal te ezani non oh oza posa ba papa liara ale la roli banda soso mayele aliara pembeni ya ndako luka baninga babaki akanga mbene na kisi te monde azana yakanga mbene na kisi te libolonde papa ko kasuko bimate papa kuma kwa ke musala autal no mwasi nanga autal no mwasi ne kwa ke musala autal no mwasi na papa na moni ko kete ya longola ta moko poke